Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Te nabiso balandi nabiso oyo bisika nyonso bozwami ba oyo ba mesana kolanda biso na Congo Tek Tek TV ya Papa Mutombo Sibu oyo apesi biso lelo ndingisa ya ngai na bino toyebana ngai ya bino mama José bomesana koyoka ngai bomesana kotala ngai lelo na memeli bino lisolo oyo na yebike boko sepela yango mbote oyo na pesi mama emevoka ba dollar moi sanzela amino oyo ataka loboko na poche ifo seka mama Christine Madimbu wakwetu na pesi yo mbote na musika landanga na bokebi. Histoire ya lelo o na memeli bino eza histoire ya libala papa aye kopesa biso likambu oyo ezotungisa ndako na ye eza na kimia te na likambu oyo papa alobi boye abala mwasi na ye azalaki mwana muke tango abali mwasi papa azala kosala mikolo nyonso aza kotinda ye ba mwa mususu na mission akei na poto moko akei na bandaka bisika nyonso mwasi na ye aza kotikala na ndako azalaki na semeki na ye aza kotanga na campus mwana muke aza kosilisa licence na ye yango baza kotikala kaka na mwasi papa akei mission na ye sili azongi ndenge wana mama komaki na bana misato ta papa soki akei mwana mobali wana semeki na ye soki aye akoyela ye ba film chaque fois zoko lakisaka pa mama ba film na ndako ba prono ebino bonyo moko boyebi ba film wana ba film amalamu te mwana wana zako lakisaka mama ba film wana mama zako tala mama yeko mesana nango soki papa ye bakati soki papa kei na ba voyage ba continuer makambo wana na ololenga ya koyoka na kotala bakomi kosala pratique bandeko mama komaki mwasi ya semeki wana mwana mususu ayeko kota 4e mwana azalaki ya papa wana te azalaki ya leki na ye oyo azalaki semeki ya mama oyo azalaki kotanga na campus tango batikalaki papa ye bayebisi ye mwasi alobi naza na zemi mobala alobi aza mwasi na ngai koko dute te ta mususu tango nakei na ba voyage nde zemi wana atikali na zemi nzoka zemi ezalaki ya leki na ye propre oyo azalaki na kata ndako zemi wana ekoli baza ko continuer bolingo na bango mama komi na bolingo mibale papa soki ayambi na bolingo leki soki atikali kaka na même bolingo wana mikolo nyonso kaka ndenge wana mama akoli na zemi wana ti 9 mois ekoki tango 9 mois ekoki mama ke po abota akomi kuna kalikile ndeko na ngai likambo soko osali même likambo ezalaka te mais toyebeke toza bato kobote komele mama pasi asali 2 jours na clinique Ngaliem bakushe zalobi awo tozomona eloko moko te oyo ezozangisa mwana ya pourquoi mwana azobima te mama okozala na likambo to ne mama lobi oh bobengela nga mobali na ngai babengi mobali ayebisi ye mobali na ngai limbisa ngai zemi oyo eza ya yo te tala leki na yo azalaka na ndako mikolo nyonso tango okendaka totikalaka na ye zemi oyo eza ya ye mobali ayoki pasi atali mwasi akawuki na pasi akobota mobali alobi soki eza bongo bota tokoyeba makambo wana na nsima tala malamu ya papa wana alobi abota mwasi abotaki bandeko abimi famille nyonso ye ya bamwasi na ya mobali bavandeli likambo mwasi ayebisi bango ngai soki mobali na ngai ekeyeba voyage tozotikala na semeki nde akomaki mobali na ngai zemi oyo eza ya ye na ndenge na boti mwana boye mwana oyo aza ya semeki na ngai famille elobi mobali alobi ngai mwasi oyo nalingi lisusu te mwasi akokozwa leki na ngai wonga nazobokola na kati ya ndako soki nakei mission wana nakendaka na umelaka te nasalaka pa 1 mois 3 semaines na zongi na remarqué lokomi kumona bakomi ki camarade na leki na ngai mingi mais nayebi kaka ke bakozala kaka basemeki nde komi tina likambo ya libala boye na mwana koti na kati
likambo penza fo mwasi akende kaka epai na bango mobali azwi décision ya ke libala ekufa kaka natikala na bana semeki alobi ngai libala ekokufa te soki eza bongo ngai nazoluka mbongo nazongisila ya na ngai nazwa mwasi fami mobimba bato bagangi alobi likambo munene boya alobi ngai nakozwa na bana wana 4 nakozwa na mwasi nazozongisila ya na nga mbongo nazwa mwana mwasi oyo akoke kokemba te mpo nga nde mutu nabebisi libala na ye yaya atali likambo wana alobi seke mwasi na ngai oyo aza malamu mingi koleka yango leki na ngai akufeli mwasi oyo si c'est comme ça ngai nakoboya lisusu mwasi oyo te bobongisa ye nazotya ye kaka na ndako yaya azwi lisusu décision ya kozongisa mwasi lisusu na ndako bandeko balandi tala makambo oyo ezosala biso pasi mpe koseka babongisi mwasi ndenge babongisaka na mboka mwasi azongi aye kobota lisusu bana 4 bana bakomi 8 na libala wana semeki kuna akei na susi wana akomi lettre azwi kisi amibomi mwana mobali wana akufa likolo ya mwasi ayaye na ye wana papa aye kokende siko na bavoyage akokende wana nzoka abotaki mpe mwana mwasi jeune fille mpe na mboka ya Équateur bana mibale bamisala ekomi kebekebe bafai d'émission ezomona lisusu te papa alobi nasangisa kaka mwasi na ngai bazala ensemble bana ngai ya Équateur na oyo ya Kinshasa bayebana azwi mwasi azweli ndako na lemba kobatama aye koyebenga mwasi na ye alobi sheri na ngai mwasi na ngai tala na ndenge naza kotambola na mibembo naza kokende naza na bana mibale na mama na bango bazao nazoyele bana wana basangana na bana na ngai bayebana mwasi alobi ekoki kosalama te yo ndenge nini bana wana bakoli oza koyebisa ngai te lelo po omoni misala ekomi boye boye koyebisa ngai mpo baya kodéranger vie ya bana ngai na bien oyo totongi boye nakondima yango te epuis bana wana baza ya mibali wana omemeli nini na faye na ngai mobali alobi mwasi aboyi banda yoki likambo wana mama komi kolalaka na bilamba na chambre alingi kosantiri lisusu papa te mama komi kanda soki akei na église akolala kuna 3 jours ya retraite mama bondele nyonso mama kokota ndako bandeko ekomi pasi papa zokoka kosupporte te papa yoko benga kaka famille oyo kataka likambo liboso alakisi bango tala problème mwasi oyo ngai nalimbisi na problème munene mpona nini akoki koelimbisa ngai na problème oyo ya bana te mwasi alobi te kaka likambo wana te yango esalami olinga kolibere ngai nakenda ata na leki na yo wana mpo alingaki ngai telema yo olingaki ngai ifo supporte ngai mpona likambo wana koyoka te olinga olakisa kaka mabe wana olinga otika ngai kaka bandeko balandi mwasi alingi kosentir te mobali alobi ngai nazalaki zoba alobi wi ozalaki zoba yo olinga otika ngai mpo mwana wana alingaki ngai ndenge nini ozwi ya ngai olobi oyo te tokovanda mwana wana asaki ekomiboma ta mosusu akozwa ngai bien akosalela ngai makambo ya boyi te bandeko mama azoyoka te likambo wana papa abengi biso ndenge tokendaka bamabondeli papa alobi boya koyoka likambo oyo toyoki likambo tobengi mama alobi wana na koyoka muntu te bana wana baza ba ennemi bakoya kovandisa bana nga mabe ndako munene boya bana nga bazala bango moko ekomi lelo baya kosangana na bana mbanda alukela kaka mbanda lopango alukela mbanda ya ye ndako bana wana nalingi komona ta soki na mone na koboma bango me na ndako wana mama aza na mwana oyo asemeki akufi papa alingi kaka mama papa asali mabe te alobi nazwa mwasi na ngai ya bomwana bandeko balandi sikoyo biso bamama nde toza mabe oyo to bapapa nde baza mabe bandeko botala likambo wana boyanola biso bokomelaka biso bobenga biso boyoka pasi ya papa azolela bana kuna bakoli pe quand même mama na bango bazofutela alobi kaka bana kaka bayebana na bana na ngai tango nga naza na bomoi
ndeko na biso mwasi wana alingi te papa alobi si c'est comme ça bima na chambre mama komi kolala na chambre ya bana kaka na motema makasi papa alobi na chambre pe te banda kolala na balcon bandeko mama azolala na balcon andimi alobi si ata mpo na libanda na kokende bana wana awa te papa alobi oyo ngai napesi bino 3 mois bino bamama bakambi soki mama oyo aboyi ngai nazotinda ye libanda bandeko mama tozopesa bamama conseil mama lingi te alobi soki libanda ngai nakokota nabimata libanda nakolinga te mpo bana na ngai baya kokabula bien na bana mbanda wana oyo ngai nayebi te bandeko balandi lelo histoire na memeli bino yango wana nazanga moko te naza pe na bamama na mokongo o pe bayoki histoire oyo bakoki koyebisa bino soki papa nde asali mabe soki mama nde asali mabe bokolanda bango boyoka pe ya bango. Mama nayebi ke ozalaki nsima na ngai olandi lisolo wana papa nde asali mabe oto mama nde asali mabe mpo na ngai namoni ke mama asali mabe mpo alingi alimbisa papa mpo papa ase alimbisi ye na likambo oyo asalaki liboso me fo alimbisa papa azwa bana nyonso wana mpo baza bana ya tata moko bavanda esika moko yango nde tomoni ke mama aza mabe mama fo alimbisa papa azwa bana nyonso wana bavanda esika moko mpo baza bana ya papa moko. Et aussi vraiment maman yo monaki bongo me mama azokoka kolimbisa papa te tozana mama pe mususu na sima na ngai mbote mama mama namoni yo ozalaki nsima ya émission touti kosala na lisolo oyo touti kobeta place wana mama asali mabe oto papa nde asali mabe oyebisa biso de côté basali mabe me mama alimisa papa bazwa bana nyonso basangisa bango esika moko mama pe azoboye tala papa aza na mbongo bien na ye bandako babiloko nyonso wana azoboyeka bana wana soki baye bakoya kotingama wana bana na ye bakozwa esika te yango moni mama azoboya makile ezaka moko esili makile ezaka moko mama asangisa bana esika moko. Jéri yo pe tala likambo oyo mwana ndenge nini pona yo pe nde mwana mobali tala dano likambo oyo munene boy muninga zolela azobenga lobi mama José telele biso likambo oyo mama boyo kosunga tokei pona yo mwana ndenge nini. En tout cas merci maman na ngai na landi lisolo wana bien esalinga vraiment pasi omoni yango degré nzamba sala mokili oyo toyebite makambo elekaka ndenge na ndenge tala foyo ndenge baza na kati ya ko mona passe na likambo mais quand à moi na oloba chaque fois ngana kananga clair na mulanga pembe na zanga maloba te po na kozanga ka ya kolia omoni papa wana peut-être aza mutema malamu po ya kangaka mama na leki na ya mobali tala niveau na kanyona leki na ngana limbisi yo siko ngai kutu na boti na leki no teme na kiko bota na sika ba oti na nga ba mission na mboka kuna na ebiso to zo bana to sangisa yo oboya mama na ebite ya soki peut-être papa ça ela no idée nanga ngana ko telemelo na molimo wa mbinga lokola yo boyi ko limbisa ngai seke yo ndekende po ngana limbisa ka epi leki nanga yo ka lisola na leki nanga lobake azongisela nga mbongo libala. Mais na l'accès ko bolingo nga nazana ngona boma mabe wana et pourtant bible ezoloba okobo ya mwasi na tango kangene ekobo ngasko na pasoli bible na boy na ko ndimo makambo bible lobi natali l'amour supporte tout allez yosko boy ko supporter na tour nanga na otemelo na mulimo mbinga na ko benga no makasi mieux vaut que na o lokole komi bafandisi batu ye boy ne ko limbisa yezo tala intérêt na ye azomona bana na teke bazape bana na ye akene libanda kasi mama pezo azana raison papa ata yo moko tala kaka bana lelo ekomika likambo muke o bien oyo bana na oyo tamsu bana wana bazami bale o mona kama msusu yeko bima o wana botaki na Kisangani eboy na boy omonele kama mwana nde mama pe azana passe et puis ye papa pe yebise leki wana pe amibomake akufaki mais ya lobike wana nde ulingozo décision tellement wana c'est et rosala maté mais ma père rosa na raison te azamutema mabe makasi mutu a perda leki ye kolela nena kolela na ngeza ndenge moko te ngana perda makila minu oyo leki nanga donc comprendre moni eloko ezana mama na mutu
ezaka nzembo bayembela bango koboko la mwana mbanda oboko le lima donc c'est un peu ça donc eloko ya moni yango wana ok mwana ya mbanda poko boko lo komisie na lolenge oyo lingi azala donc c'est un peu ça. Toza na mama Odette pe ayoki pe lisolo wana toyebi te ye pe amoni ndenge nini na lisolo wana. Mama Odette, bonjour. Bonjour mama José. Ngai namoni neti mbeba nyonso eza ya papa. Omoni papa nda bandaki mabe. Lika mususu soko okuti yango bongo tika yango ndengwa koluka te o misala mosantu koleka molimo santu. Moni papa lingaki akoma mosantu koleka molimo santu. Yo si okuti likamba munene ndenge wa otiki soka lingaki na leki na yo mobile otiki bango bakei ba continuer vie na bango yo luki o récupérer olimbisa olimbisi mais omoni ke mwasi wana alekeli okana mayele ngana bi mwasi wana azandoki akota ina libota wana po alukaliwa ndenga si abomisi leki na yo akomoluka siko liwa ya papa wana nde eloko azoluka atikala na biloko na bino mwasi wana avai na yo alingaka ote soka alingaka yo mbe bovanda soka alingaka yo mbe amoni ke mobali na nga oyo malgré mabe na salaki alimbisa ngai mbe amikitisi mbe aluki kutu a se racheter a récupérer banana po abomaka a moto nde balobi po yo po bosana. Mais comme azo continuer ka kotia seke mama na alingaka ote papa soko continuer na ye okokufa na bana yo ya yo wana bakozanga biana po mama na obala mbali mususu akoluka mtu mususu mama muji mama José papa na atika mama wana. Kasi aza mama tala bana 8 enfants eza wate bana pe bakoli bana pe bazolela mama bobo moni kaka awa batu pona bien awa tozo kufa bandeko pona bien eza kaka biloko nangana mobile batozo bosana ke yo pe kokufa mama pe akokufa papa kokufa mwana wana vina ye pe ezali mulai bana nzamba pesi biso bazana ba vina bango bazana makambo na bango me biso to bosana ka wana mama zolela ka héritage bana na ngai e biloko bana na nga mama Odette lobela ba mama pona ba biloko ya ba mibali bazotika na lobi mama kufa te soka na bana 10 liwe banga ka mwasi ke o aboti bana belé o uti obota mapasa okufi otiki bana wana so oza bana 10 oza bana 8 oza bango 20 yo mi mema neti mama oyo aza responsable aza bana mais soko tali mukumba nyonso wana te omemi vi na ona désordre mwana mbali abato akufa po na yo tika bilba bien eza babi qui te dit que yo kozala po jouir na ba bien wa po lobi to e bien ngote qui te dit que ba bien wana kozala ti lobi mama ndaku munene boy kozika na moko bien wana esili lelo lobi omi yibi bakoti bien wana esili yoko boma nzoto noka olobi ba bien ya bana non ezala te papa mi bomate eza biloko ya mokili mama na bolimbisanga ba mama menabi aza moyibi cupidité lekiye nakanisi tia kendeki wana na baleki posa nzoto elekiye tolo bakabon posa nzoto etindie na kozwa mobali mususu posa nzoto ezongisie na libala ana ayoka ta sonité soka zaina mwa bomoto mbabite mobali okom na sebuso baboye na kende mais posa nzoto bomoto ezate azongi lisusu epa kulutu ayoka kisonité kenazaki na yaya na komi na leki mwana bato akufi likolo na nga natika lipeka na libala ngo teko mama boni ozande ndoki action toza tomi kutani na mama Atanya awa azape na maloba oya koko bakisa papa na lisolo oyo na utiko yebisa bino eza histoire penza oyo papa zo luka mituna papa zo mituna na lisolo wana yango mama Atanya pe yakoza na maloba oya koko bakisa iye wana. Bonjour mama. Oui, bonjour maman. Vraiment na histoire oyo eza vraiment pas ici vraiment koyoka vraiment makambizo le kanakata libota wana surtout pas mingi ezali pona bana o bazo bota bano ya miki wana bazana bango wana parce que ce peut total pe bien ba jeune garçon bino basi mususu bomo na raté bomo na toujours ka basi ya ba grand frère na bino ce n'est pas normal
donc soki aza na maladie wana ezwi mpe na yo yo mwasi oyo grand frère na yo abali osali nanu mabe obotisi ye nanu et puis grand frère na yo aza koloba yo ozoloba ke non c'est mieux ozongisela grand frère mbongo mais c'est que na mono bandi liboma aza ko bolingo ekomaki na ba degré nyo bato balobaki bolingo ezalaka na misu te mais tina ba degré wana te wana ekomi buzoba vraiment ce sont les bêtises pona ngai na moni boy conseil kaka ona kopesa na papa wana ezali boy yo olimbisaki ye mamata yo moko yo balimbisaki o ayo kutezalaki grave oboti na moto libanda te moboti na petit frère na ye pakufi na susika pona bolingo nao ye pona papa ki kobota libanda yo loboko olimbise te mais c'est oza mwasi ndoki nga pona ngala lobi boy papa wana azwa mwasi wana o babota na ye bana mibale wana ya mbandaka azwa ye atia ye na ndaku abokola bana na nyonso mama wana na lolendo oyo aza nango azonga nanu pa na bango parce que aza mwasi moko mabe comme si le lopendenga sali erreur na da petit frère ne sait qu'il lobi pas ko bi mapeta musuna mutamsala mobile na pona nga vraiment na moni vraiment azo mérité te aza la vraiment maman ou bien aza la vraiment mwasi alibala azo mérité te merci matani wana mama azala kelenge siko mama pe akoli soki bako bengana yeka na ndengo na mama kokende wapi azali susu mwana mukete mama pusanite makamwana salamita zangina bana misato lelo ko mina bana 8 boyo bisko ya ko sala nini mama pe fokaka mama pe azo sala pe lolendo na yaki mwasi togolo bakaka babengana yebazo wana yakaka aya kovanda na ndako ya saleli musalate mama atayo mo bon pona ngana moni lolendo wana o azo sala wana eza ya buzoba eza ya bokele parce que mobali alimbisa ke soka lingi ke mobali alimbisa yesaki andima koboko la bana wana o mobali na ye amemeli eli mobali wana kutaza bien mobali na za bien plus zaki mami bali msuya bakanda kana nanu a perdre nanu petit frère na ye a romoni so ba filmer mais mobali aye ala kisio bana ok bana bazala bomoko mais aboyi yote yo kendo sala lolendo bongo ata yo moko mama atako balobi ka sala ki makambo wana na kibolenge wana ndenge ni ponde tingane na zabu na déjà jeune fille mais na ko sala ngote parce que za buzoba et bongo yé vraiment ndenga za wana déjà akoma ki na bana misat nanga ko muna boti te na ko sala ngote na ye mutu o boti na mobile déjà bana misato donc pour nga vraiment na mon vraiment dans sens te papa Lucas solution wana soki mwasi wana akondima ko boko la mwana wana ça va bana wana plutôt ça va mais soki aboyi ko boko la bana wana azomtaza la libanda bande ko balandi mama tanya pe azoloba me alobi pe ka moi iloko moko ya ba papa ba jeune garçon we bakotaka na ndako ba nani en tout cas ezamabe ba jeune garçon alobi ka mwana pe ezape capital ba jeune garçon balingi basa ba yaya bon mama na yebi ke bolandi lisolo wana bolandi ba mama ndenge balobi ba mama nde balobi bino pe bokoki kokomela biso na chaîne biso ya Congo Tek Tek po toyeba ke lisolo wana mama pe azana raison po papa aboti ayebisi ete ayena bana bakomi mibali pe azobanga pe na bien bana na ye papa pe alingi kaka bana basangana po bazama kila na ye bazala sika moko mama pe balimbisi na likambo munene azana mwana semeki wana mibomi pe kaka pona likambo wana nyonso wana toyebike bango nyonso bazana bambeba mais tolingi kabino pe en tout cas boloba bosonga mama José soki bozo lukomela ngai te maboko ezolemba na ogenda koluka lisusu ndenge nini bino bozolanda ngai te bolanda lisolo wana bokomela biso boyeba ke nani asali mabe bosunga na pesi bino bambote mingi na sima ya kamera na ngai bao nyonso bakompanye ngai tala bisika tozali en tout cas na pesi bango merci na bino balandi kuna mama Christine Madimbo akweto olandi ngai oyoki o répondre en tout cas aimé vok ba dollar sala chalo boko na pochi ana yaza awa Yvette Masanga Ndala Brino bokilo na ngai mwana muke mbota na ngai ya wana prince kanisa madame azawa Congo Tek Tek TV Yasibo Mutombo Congo Tek Tek TV Yasibo Mutombo